balobi bandeko na nga awa eza deja ya koyinda eza somo makambo ya somo ba audio ya somo ba video ya somo oyo tozoyoka likambo nini ezobima wa nzambe likambo yango ekomi boye ndenge nini. Pourquoi peuple congolais aza na motema boye nzambe franchement na bangi ba congolais. Franchement na bangi ba congolais na ebite motema ngo o biso ba misu tozalaka nango yango ka batu nyonso baza nango to batu musu bana motema ya couleur mususu to batu musu bana motema ya forme mususu. Bandeko boko milano na commentaire tozalaka na motema ndenge moko biso nyonso to mutu na mutazaka na motema na ye. En tout cas pasi pe mawe, en tout cas esali somo nzoto malili pasi pe mawa. D'abord mbote bandeko na nga, mbote bato nyonso obolinga Irsil Botelo TV, mbote na bandeko na ngai, mbote na bato bolandaka biso, mbote na bato obokomelaka biso, et puis mbote surtout mingi na bato oyo bo partageaka mingi ba émission na biso. Bandeko na nga mbote esika nyonso bozali, nzamba lola amona bino, nzambe apambola bino, yo ozwi tan ya kolanda Irsil Botelo TV, yo oyo ozwaka vraiment tana yo ya kolanda biso, en tout cas nzamba lola a pambola bino. Bandeko nanga awa eye grave, alors tous s'abonner déjà, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez, to partager, to s'abonner et au sala malamu mingi. Tango continue Irsil Botelo TV, en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner et puis partager ba analyse na biso. Bandeko nanga ndete émission boye partager yango, partager na Facebook, partager WhatsApp, partager Messenger, partager partout pour awa makambo ebebi nango ba vérité nyonso si ebimi nango, donc yakobomba ezali soute. Alors comme yakobomba ezali soute, Irsil Botelo TV pe aye kaka abimisa na epo yakobomba pe ezate. Yakobomba pe ezate, tobombi mingi bandeko nanga toko continuer pe ka kobomba te. Comme tobombi na biso mingi, alors tolobi ke yakobomba ezate, donc tokobomba na biso lisusu te ba vérité ngo toloba ngo ka to panzana ka makambo esilamba moko. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que koboko sala penza boye na mutu? Franchement peuple congolais to amitema mabe. Nga comprena ba congolais ti na comprenaka te peuple congolais toza ndenge nini. Nasi bomoni de ba photo na telebino sila na telebino Irsil Peshanga wana bomoni de liboso na bino lelo batu ba fingi Peshanga pona photo oyo. Lelo batu ba meki koloba na Peshanga bandeko nanga nani o abungi na mutu na ye na mayele na ya bungi ke mwasi nyonso soka te make-up a changeaka, mwasi nyonso soka za naturel sans filtre a changeaka. Nani abungi yango? Nani abungi yango? Nani o abungi ke mwasi soka te make-up te a naturel na suki naturel abima ndenge mususu? Nani abungi yango bandeko nanga? Bomona na ba Nigeria tende babimaka. Bomona na ba Nigeria babimaka boye. Donc c'est-à-dire soko sala film mboka ami koti autata poudre te auta faux de teinte suki ka bon ami koti ye nyonso. Tout monde na ba futa ba Nigeria bimaka to critika te. Poani ka boyo critiquer Irsil Peshanga. Siko boye bo fingi Irsil Peshanga. Siko ya sila ya ngwana babimisi bato baya po finga sila. Botika babiloko yoko. Botika babiloko yo. Bo finga Peshanga bino ba o bo finga challenge ya ngwana za TikTok. Boke sala challenge. Koya ko finga so ngo mabete. Oyo fingi na yo lobi lo bo fingi ndeko nanga. Kesa la challenge ezela yo. Batie biso ba challenge kuna longola filtre na téléphone. Opération longola filtre na téléphone. Longola make-up sokola ba couche ba beauté wana otiaka. Mutu nyonso na ba désert na ye. Lelo bomoni Michu nana zo bien exemple no ya Michu Mbelele. Bomoni Michu Michu Mbembele soki Mbembele. Bomoni Michu soka tie beauté bomoni nga komaka. Sko Michu alongola bino beauté.
Maria Tumba, toyebi Maria Tumba. Maria Tumba soka tie beauté, bo monde beauté bois kakaye wow. Sko alongo la beauté asokola pe longi. Eza ndenge wana mwasi azaka bongo. Na make-up mwasi nyonso changera. Ndeko soki yo changera na make-up te. Seke ba bota ona nte, seke no bota mate. Soki pena yo tie make-up o changera te, seke ba bota ona nte, seke no bota mate oza no bébé. Mutu tout. Soka na make-up azande mususu. Soka longoli make-up beauté bimande mususu. Wana mutu nyoso. Mutu nyoso ala bongo. Mutu nyoso bandeko nanga. Ala bongo. Tana oloba mutu nyoso mwasi nyoso. Au moins ezala mwasi o ataka na ye beauté te. Atape o ataka beauté te. Mukola ota beauté bomona ke oui ça va. Bofinga Ursule Poigny. Mutu pena plibie photo na ye. Ezate ke oba yibie photo ba plibie. Bibo moni Ursule obango ota photo na ye sans make-up. E na problème te. Ma finge kezongi e na mutu muso apeli. Ye batu ba peli se nyongo pena ba caméra. Bino boyoka na bino motema pasi te. Yo apeli sa caméra pena pona ofinga mutu. Bote ya ye moko. Naturel ya yemo siko bomoni sila ndenga bendi suki bebo ebisa bimido kwa nani nga linga polémique te na linga pe kofinga ba star te tutombola bango kaka photo ya yemoko akoma nini actrice moko bo internationale a joué na partout photo na yemoko loso babi améliorer musala na akwa améliorer musala na ye. Et na ba chaîne mususu ba sa théâtre ba laksaka batu na ba make-up. Ata muto jouer na zamba kana make-up. Ata muto jouer passe kana make-up. Yango bobanga ko sokola bilongi pourquoi? Bobanga ko laksa bilonga bio sa make-up boza sir na bino mo côté. Botia ba photo to mona. Ba osenga bino ba photo, botia ba photo to mona. Boya otile batu makelele ko fingara pamba. Botia ba photo to mona. Isi pesha nga boe to boite awanga na ndenga azate ama bete aza joli a mwasi kitoko yekuta ya bimisi photo na esama sans make-up sans filtre bimisi lelo mwasi mabe azala lisute bokoma bino nyonso eza na TikTok bozo soka ba filtre lokolo mususu me batala bino na ba réalité we boza bongo te bo jouer na ba théâtre bo jouer ba scène bo tondisi make-up et le mobimba comme entouré na beauté atoza na moi pompo moi bouton mon le moins mon anezate beauté ba couche ata 10 couches à fond de teint ata 24 couches à mascara botika muninga bimise longi na eboye boza quand même na minimum à respect wana bozala bongo po abimisi photo na ye boye bosaleli ye ba live ebele me bolingaka ye franchement bolingaka ye pi botiaka makambo neka po mutu atiaka makambo mutu ka te mutu akipa mutu te ndeti nga boye naotia na nga makambo noka te nokipo te notraso kuna chemin na nga te donc ata obimisi 48 photo na yo ya mabene ya malamu ozala ndenge nini kipenga te pourquoi ponga na tsako kati ponga na tsaka nango kati na lobisaka nanga yo te siko à quoi bon au publier photo na yo na ye wana na komi konta à quoi bon bande ko botika ba distraction eza kitoko te e kitoko te muta bimisi pena photo ne bozo ba photo Ursule tanga na make-up na photo oza sans make-up mwasi nini o azala normal sans make-up atepe make-up a changer te mwasi nini o azala rabi ne change pas bazate make-up e bongsa mwasi tout mutu moto ya lo bakoye na make-up a bongate bazate bino bomona make-up muninga na bino make-up e bongsa mwasi nyoso siko bolingi make-up e bongsa Ursule te ana scène ba pesias bomona ba film mboka ya ba Niger bomona biso ka pota so ba congolais boye ba valeur musala te bomona ba film ba Nigeria bomona ba Nigeria ndi basala film na bango tanga na mboka ape na mboka
alata polo moko munene jipi moko kuta okozwa ta ide te azwi lipapa tie na makolo bazokima naka bambangu kuna na bandeko na ye bomona nde banigeria basalaka yango tolobaka na bino bobanda otala baninga soki botala baninga mosala na bino ekomata mosala na bino ekomata makasi botala baninga te bozaka koya kolobaka loba esila ojue role ya mboka ti role bapesi eza role ya mboka siko bino da bomona mwana mboka ya mboka kati kuna bamaskara na elongi non ezalaka te bolingi kaka kojuge bato moto azala kitoko akitoko ate aza bino bomonaka nini finalement bolingi peshanga ngo aza ye botene yango wana aza ye so tobakisi makeup tobakisi tite nini tobakisi makeup tobakisi nini filtre elambi biso lisusu bino boza ebele oyo botya minoko na batiktok na biosi filtre na filtre tondani wana ti surtout kutu yo oyo mpena ozoloba wana yo mpenza mwena mpona alinga nango otanga bakompa bato te yo moko mokonza filtre no tomona na internet te sans makeup oya mokonza filtre na makeup me boya ofinga ndeko na bino boya ofinga comédienne na bino Congo boya bata soni franchement boyokisaka biso soni bakongolais mosusu soki baplibiaki wana ezalaki ini edo to ezalaki Messi Johnson moto alinga aloba bomonaka Messi Johnson te soki ajoué role ya mboka bomonaka Messi Johnson bino bolingi ezalaka lokwa na théâtre nani okuna oyo ezalaka baojoué role ya mboka me moto atie bote baojoué role ya mboka me moto wana kitambala na banda nango banda na ebandela théâtre ti ntango akende kokoma riche après alongoli kitambala plante asi emonani bolingi ezala lokwa na théâtre moto wana bolingi ezala lokwa na théâtre moto totanga kombo te moto wana mboka maana basili na ninyo na manzaka non. Tant que tu joues mboka, il faut ezala mboka. Tant que babi muto jouer na mboka, il faut ezala na mboka. Il faut ezala na mboka. Et en plus tant balobi mboka, bona posa muta mboka za ndenge ni. Bo ucho mona théâtre au Bellevue ucho sa na mboka, bo mona ndenge zalaki. Bomo ndenge zalaki bata mboka bakainkangi basuki moko boye bata mboka bazaka na rythme na bango mboka. Botika isi peshanga kimia. Ezaki scène bapesaki ye a jouer bongo faza na beauté te faza na eloko te azala bongo kitoko azala mabe aza kitoko eza ye boba no comparer na sila poani bozo comparer ici peshanga ekuta kokante na sila bo sila pa kitoko bander mo bango nyonso botika biloko wana baza ndenge moko bango nyonso ezala koto tozwi sila ezala koto tozwi ici peshanga baza ndenge moko bango nyonso bamesana na fond de teint bango nyonso bamesana na nyovi bango nyonso bamesana na crayon alors botika olukela bana bato botika olukela bayaya bato so bamama bato baproblème botika kitoko ya mabele vanité de vanité bota omona Sarah Kankou te Sarah Kankou akufaka na kendara soki basale bibiele bomona fille wana te bomona mwasi bota mwasi boyebi combien de bata kitoko batika biso na moya lelo est-ce que na mwasi moko bima yo betela kitoko tolo na moya lelo soki mutu pena betela kitoko tolo na moya lelo nga na bote nga na biseka o comprendre vite na moya lelo betela su kitoko tolo te oyo siama nga na bote nga na boye nga na boye ya kitoko ya mabele kitoko eza mabele ndeko nanga ezala yo wana ozofinga peshanga kitoko te azolongi mabe azala yo muto za kitoko na yo na peshanga biso tout okufaka un jour biso nyonso tokufa muto otikala libanga na mokili aza te oyo otikala mpenza rabi ne change pado ya kufaka ta telema siama aza te biso nyonso todinda na mabele alors botika bisalela ya ofingaka peshanga pampamba bwa kitoko te boza kitoko te botika biloko eza mabe makasi peuple congolais boza soni makasi soni
bosala soni ya mboka na biso lelo bokomaka kofinga nayebi te tiktok yango babimisela ka bino bofingaka likambo mwa malonge ezalaka lisu te ezalaka te ke o mutu avandi mpe boye na tiktok bobanda ta koteyaka bato tomona bandeko mosusu baoteyaka ta koteya tomona bandeko ebele baoteyaka akoti na live apelisi live abandi oteya bato bino mopesa ata conseil te so omoni koza na eloko osala te na batiktok na bino yango bobanda opesa bato ata baconseil bobanda opesa bato ata baconseil eya na bato ebele baoluka baconseil ya vie eya na bato ebele baoluka koma bakosala babusiness eya na bato ebele baoluka koma bakoki koinvestir bobanda ata kolakisa bato bainvestigation bobanda ata kolakisa bato babiloko mosusu bobanda ata kolakisa bato babusiness bolakisa ata bato nde basalaka bamake-up toomona yango bato mosusu baosala yango mais ezaka na biso bakongole ebele tozaka soki osali live il faut banda kofinga pourquoi bosalaka boye bakomédien na biso moko mais soki tosimbi kofinga bango nga alobaka okumisa asila tikala na sila okumisa peshanga tikala na peshanga ezaka bongo okumisa asila tikala na sila okumisa peshanga tikala na peshanga eno siko komi okumisaka koto oyo ale oye siko koto oye kofinga esa kitoko te mo boyoka ape soni mo boyoka ape soni ko boyoka soni te poani bino bofinga peshanga maza bien na vie na ye aza bien na vie aza kitoko na vie na ye aza bien alataka bien avivraka bien aza bien bofingi ye lelo boye bofingi elongi mabe ata zo elongi mabe ma kitoko ata zo elongi mabe ma vivre a vie bien ata zo elongi mabe aolata kitoko peshanga alata kitoko ake poto bofingi asali filme na Gomez bofingi aplibiye bwe bofingi siko bolingi mwana bata sala nini boyebi bakongole bana milimo mabe kongola kosimbi so kisi bwebi kongola na mulimo mabe moka ko bomisa mutu pa simbisi mutu kisi kongole ka obomuna kongola ko simbisa mutu pena kisi simbisi mutu tushi boza mitema mabe kitoko ngo bowela ngona banani omilo boza kitoko omilo bino bomona ba filtre botaka nde bum e ba filtre botaka nde bimisa bino kitoko yaya baolo ba challenge kuna muto akosola te ya banda ozwa miroir kota ndako na bino kande to oloba okoti pe na chambre na ozwi miroir okoti na chambre na yo zwa penza miroir bima kanga photo sans filtre mitala yo moko zonga na photo ici peshanga tala omitali yo moko pena sans filtre omitali apo zongi na ba photo ici peshanga ketala omona ke toaka ndeng moko ye toti ko betaka tolo na beauté toti ko mona nde biso ba auto leki ba misusu ya kitoko te vanité de vanité ato lati bien ato sali soki ndenge nini ato sali soki boto ki ndenge nini yebake biso nyonso rendez-vous na cercueil yaya et puis tant to lala kana baleta batu voile boyebi ba oleto voile moko ba jusqu'au sengla ba singa minene ba tio na se voilà na ba kangata ba bouton te o singa oni ba kangate voilà on pesa na be polette na sima do beauté ozana beauté te okufa na yo alors boti ko sambusa ka bandeko na biso baninga msuba ba bule vie baninga msuba ba bule ba business na bango baninga bele ba bule ba pesha nga bule business na ye bino bo bule la ke beauté na 21e siècle bo bule la ka ke te abima be abimi boza kitoko te bo banda finga ici kitoko te banda kala bobanda finga ye kitoko te banda kala ami yebi ka beauté te ami yebi ka kitoko te po finga ye so boseli ba live bo fingi nde elongoli ye Irsile commissaire nani Charlène e ko longole Irsile te pe commissaire Charlène e ko longole te bino bokasi bato baloba mbongo échanger bato bakosa te mbongo échanger bato omona mutu mwaza kitoko te longi mabe makasi mais mbongo échange kabatu
mbongo echangera bato botika peshanga sala vie na ye aza kitoko aza mabe eza ye botika ye ana mobali ndazaka na ana mobali oyo alinga ye ka ndaza bongo po musu bino bokasa lokola te akitoko mobali alinga ye bongo peshanga aza bongo peshanga alata kitoko tomonaka peshanga alata kitoko makasi mutu moko akotango duti ate ke boya bokotango duti non alataka bien azalaka bien atonto aza tantine moko bio aza tantine moko bio tomona ngo boluka okosa poani make-up ndeni tant izini ya make-up yango ezalaki te banda ojue nde bozongisa bafoto na bango kala ti bozongisa baimage na bango kala bozongisa batournage na bango kala bazalaka ndeni bazalaka ndeni mpo bakomi nde bakomi lelo yango bolingi bomona lokwa soki nde mpo basali fode te po basali lelo faux de teint lelo bato ebele bakomaka aza mposa make-up akepa mutu bo atia make-up ye moko ata kotia make-up otia lisu make-up te akepa mutu abongisi ye mutu atie make-up bi apres bino boye bolobi aleki ye na kitoko mwasi asolo bayebake na make-up te kitoko mwasi batala yango na make-up te kitoko mwasi batala yango boye nde tomoni peshanga aza joli so bolobi ke peshanga koli oui c'est normal fo kola. C'est normal faut que la âge ezonga simate ekende liboso. Âge ekende liboso. Donc c'est normal ici péché nga fois kola. Ba kolat. Ata si la na bozo mona akoli, bazo kola bota bilongi na bango. Bozongela ba video na banga kala bozongela ba photo na banga kala botali bilongi na banga kala botali bilongi na banga siko. Bomona ke bakoli. Alors pourquoi insulter les gens? Pour nanini? Est-ce que tant péché nga tsaka beauté, tsaka fort de teint? Est-ce que mutu ya sombela péché nga ta nyovi pambo azali? Est-ce que péché nga d'abord asengi bino ta nyovi o? Boza mitema mabe. Boza mitema mabe, boza mitema mabe. Boza vraiment mitema mabe. Yango peuple congolais tout changer. Ceux qui t'ont changé te pays na biso ko bongate. Il faut to lukato changer. Eza malamu mingi. Yo o lala kanona make-up. Yo o tiaka make-up tongo midi pourquoi sans stop. Yo o lala ko lali na beauté ne longi. Ya soki yo lala kabongo eza batu musu batiaka make-up air mo pe batiaka na bango make-up te. Siko soki yo zano ka mama make-up air nyonso make-up air nyonso make-up tika via peshanga kimia. Tika via peshanga kimia. Make-up on pezaka na ba limite. Yana bangonga musu batu batiaka pe make-up te. Eza bangonga musu batu bavanda ka pe make-up te. Mais bino bokomisa make-up lokwa parti moko ya nzoto donc soko tia ngoto mo lokwa nzoto ne ko sa eko fonctionner bien te. Bayaya kitoko snap bobima naturel to na challenge. Tia photo no naturel sans snap et aux malamu mingi. Merci beaucoup na bato bolanda irsi botelo la TV bandero nanga na linga polémique te mena linga ndete biloko epesa kanda. Soki to tala beaucoup plus biloko epesa kanda et ça la bien te. Et ça la bien te to ko tala ba blo musute il faut te yaka koloba. Yango te koloba lelo irsi peshanga ba ofinga ye. Lelo batebele ba fingi irsi peshanga kaka pona photo ona teli bino wana. Menga photo wana na baloli yango na tali na moni mabeza na photo wana te. En tout cas na moni mabe moko te oyo eza na photo wana na moni te. Na monite na ebika eza nango scène batu nyonso so ba jouer la mboka boende za fo mutami tika soki mutazongi nde na normal ale soki mutazongi nde na normal ale eza la mboka o ba pesi moya tsa ba beauté belé zate soka jouer na cité bo mona ya otana e ba beauté na e belé bo mona ngo. En tout cas, totika motema mabe po motema mabe e futaka te. N Pro Max wana bo sala e futaka te. Botika peshanga batu kimia turo bo pe misaya ta bo kota ta na batu mususu.
bokota ta na bato mosusu turo bopemisi ata irsi peshanga bopemisi bastar baze ebele bacomédienne baze ebele bopemisa Mobutu s'il vous plaît bopemisa peshanga bofingi ye mingi elo nyonso asala na vi na ye bofingaka ye eza kitoko te bofingi ye mingi bandeko nanga bozwa repo bopemisa ta peshanga eusa malamu mingi. Merci na bato bolandaka biso, merci na bato nyonso o bolinga irsi botelo TV. En tout cas nayaki penza na analyse oyo na likambo oyo esali pasi komona bandeko na biso kaka ya basi ndenge bazofinga pe muninga na bango mwasi po appliquer photo na ye sans make-up sans filtre. Mais bango bazaka siri na beauté ya make-up na beauté ya filtre. Yango balinga ko publier photo na bango sans filtre te. Lelo bato nyonso baye kofinga irsi peshanga lelo ba live esalami eke ezongi pona irsi peshanga en tout cas epesi kitoko mingi te epesi vraiment kitoko mingi te toyeba ndenge nini tokoki ko répondre toyeba ndenge nini tokoki ko sala face ya mutu toyeba ndenge nini soki mutu atie photo na ye ndenge nini bokoki ko réagir eza photo na ye eza photo ya tournage eza teke photo na ye soki ndenge nini mais eza tournage o basali wana yango bomoni peshanga amitiki bongo po amitiki na tournage. Alors merci beaucoup na bato bolanda irsi botelo TV, merci ba mama na ngai, merci ba ndeko na ngai, merci esika nyonso oyo bozali. Car nde tolobaka na système moko ya bien soki eza mbalano ya liboso. Ya liboso vraiment continue na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzambalola akopambola yo. Ndeko nanga tango s'abonner ko bo santé ko cliquer cloche à notification. En tout cas, cliquez cloche à notification pour que prochainement tango irsi botelo TV okota ba vidéo na ye ekomela yo esika nyonso okozala. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Bisous, bye.